congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opérer ma Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opérer ma Francine Ngembe. Alobate yo bakati na ye e bandina de loba peso kana yango mole musato alobakati na biso pole loba ezali yayo bato bazali yayo mote yazali yayo loba to yoka bokozi nyonso na molili oyo yaka na distraction na pongi totelemeli yango tozongisi bisika bikaoki tosengi makila na yesu kristo ebatenge na kufinika moko na biso na comprendre yesu de Nazareth lobi amen. Alléluia basali tobandi na kombo na Yesu. Amen. Tozali kosolola na tongo ya lelo mpona koyeba ete thème na biso ezali ete l'obéissance à la parole de l'homme de Dieu. En d'autres termes, tokokoloba ete l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Amen. Soki mosali na Nzambe alobi liloba yebe ete ekuti epai na Nzambe. Tomoni papaya. Tomoni ba mama bamonaki bango dimanche. Mais mercredi, lelo bana bakoyamba libota na biso oyo wuti na Swiss. Bozo yemba nzembo obini boyembe awo. Mutamusi na bino akei. Ata botembe kaka wana tinda nzembo kaka wana batelema bayemba ka nzembo wana oyo boyebi toyamba bamama po bapesa bilongo toyamba nano nzembo toyambi les amis de Jésus bayemba nano nzembo bayembi tozala bomoko mpona koyela boye wana tobebisi bomoko nali.
na papa Roger mama Anto pomoni bana bitige na bino oya kas bataillon sauté bo batanda boye bo pesa babata mbote po ba yebize bo na pona koyamba bino toya balanga na kombo na Yesu. Osepeli komona bara na biso ya baofele. Osepeli koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ata ozali ofele, ozali mwana bitike, mais Nzambe akosali bino te. Amen. Nzambe alobi ete bozala obéissante. Amen. Nzambe alobi ete obéir d'abord à vos parents. Quand vous obéissez à vos parents, Nzamba kopesa bino longue vie. Ata ba parents na bino bazate me bakoko oyo bazo batela bino. Bazalo kwa baboti na bino. Amen. Ozala bana oyo bozana botosi. Botosi nde eleki nyonso. Amen. Ozala na botosi Nzambe akotombola bino. Nzambe soki atosi botosi Nzambe bokozala mikila te me kozala batete. Amen. Donc il faut botosi nde eleki nyonso. Amen. Tika ete Nzambe apambola bino kozala bano kozala botosi kotia liboso Nzambe liboso na ba classe na bino pe Nzambe akotombola bino. Amen. Nzambe alokotaka bana bitike o bazali na semba biloko ezangi tina yango Nzambe apesaka tina. Amen. Nzambe apambola bino. Bonjour. Bonjour les enfants. Le match se peli pour la mission de Sika vraiment na Bofele. La Bofele bali awa, vraiment se peli mingi. Dans ce que nous sommes la communauté. Donc on est pour voir l'ensemble de que laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Car le rang de Dieu est à qui il ressemble. Donc c'est que ma grosse vidéo ba pêcher bino te bwana nzela ya Nzambe nde ba koko na bino bien bato bali ko batela bino bien bato bali ko bomba bino ba pêcher bino te boya na nzela ya Nzambe boka ma toujours na nzela ya kazi bon mona lifuta bino. Amen. Amen. Ko moni bino to zabili ko to la sabande ko kuna ba ko sala suite na ko yo tigali. Amen. Amen. Mama sala dali awa je ko ta ko siwa bino ali porte parole dans notre salle hier pour faire ce message. Amen. Ok. Nakanisi biso mama mokolo ya mercredi tozwaki baloso. Moko na moko akendaka na sachet na ye ya loso. Oui, sikali ezali mpona les amis de Jésus. Boye bino pe bokozwa lelo. Moko na moko na oya ye na yebi ete na kati ya basaki oyo bilamba ezali bino nde bokozwa yango. Amen. Wane sengoke yango wana ngana lobaka ete Nzambe alobaki te sangisa kaka ngai moko na yebi ngai nde napesaka bato batitre ngai nde napesaka lipota na Nzambe oyo kouta kuna musika na Suisse bango baza membre na biso ba Congo te eseke inango musika obaya to fêter ensemble wana sengote ngai na lobika ka te kolo pambo na bino mama basike nyonso bozali ko pinisa to ko mo ina seko po bilo basena mokili ekotikala biso na bino to kozala na ngambo ya Yesu. Amen. Yawana lo bangana banga batena lo bina posala kaka baso bomba teke oya biso lo bino oya bato ya Nzambe bazo ya kopesa bino wana sengote topesi susu Nzambe merci ndenge atambwisi bandeko na chikapa.
qui est de l'œuvre de l'ennemi, que ça soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Papa, tout ce que nous allons prier, que l'ennemi ne puisse pas venir nous prendre, Père de grâce. Papa, protège-nous. Papa, nous te remettons ce que nous allons donner à ces enfants. Papa, il n'y a pas beaucoup. Mais toi, tu es le Dieu qui multiplie. Que tu puisses multiplier ces pains, multiplier au sein du J, Père de grâce. Papa, sanctifié par le sang de l'agneau, Père de grâce. Papa, bénis cette nourriture. Papa, puisse nous donner aussi la vie, Père de grâce. Papa, que ton nom soit glorifié. Je recommande encore cette semaine entre tes saintes mains. La journée de mercredi encore. Papa, donne-nous aussi la force de venir dans ta maison, Père de grâce. La journée de jeudi entre tes saintes mains. Que nous puissions vraiment passer cette fête de veuve. Papa, entre tes saintes mains. Donne la joie, donne la paix, donne la force. Papa, nous brisons tout ce qui est de maladie. Nous brisons tout ce qui est de lèvres sataniques dans nos vies. Papa, donne-nous la joie. Que les jours là, que ça soit les jours de la gloire, les jours que le Seigneur a fait, que nous puissions fêter pour ta gloire. Laisse que l'honneur revienne à toi, Père de grâce. Que ton nom soit glorifié. Bénir aussi la visionnaire Maman Choba entre tes saintes mains. Tu les renouvelles la force. À elle-même, Père de grâce, elle ne peut rien faire sans toi. Tu les donnes la sagesse, l'intelligence, Papa, qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Banabiso, Ndenge Pamela Moussassa, Barbie la Grande. Aujourd'hui, on a partir de Liverpool. Tous allés à Nakatakas et pas à Maman Esther. Et Sika. On a déjà, d'Albert et d'Arabie déjà, que Kozaraba Makalisa Boisa Kitoko. Yangoma Esther, Sala, Lingomba, Bengi Akas, pour na Kosangisa, Kosunga, orphelin, veuve. Yango Lelo, Maman Nabiso Antoine, Papa Roger, Bauti na Suisse. Tokamwe Bango, tout le monde a Bango na Milulu Mokawa. Yango, tout le monde a Bango, Maman Antombo, Maman. Maman Esther, Maman Esther, Maman Esther, il y a sa visionnaire, il y a casse. Et puis, Toloba, Bissolo quoi, tous les membres, Bingana sa représentante na Suisse. Et puis, tous les mobile nanga, tu y le dimanche pour te bakota là, orpheline, il y a casse. Toya okabwana bango mwa loso mwa lipa otozana ngoto kabola ndenge Bible ezali ko recommander biso de penser aux veuves et d'orphelins. Bongo maman to yo muyimi ya makasi mama bosusu bosungwa te te ya kasi parce qu'il faut na banda liboso na vision na ya liboso na kasi parce que Bible ezolo baboto sindele kinyonso na koyiko banda na liboso te libanda sankena ya na ndako. Il faut na liboso na ndako nanga après na ke libanda loko alelo tokoke na selembao tokoye ba pe ko kanisa ba orphelin oya selembao. C'est ça naza moyimi te. Il faut ko banda liboso na ndako avant ke ne libanda. Eloko nini tindaki yo mangomba ze be na kisasa kaka Maman Esther on dit na kisi mamango abenda mino obenda mino kisi tete Maman Esther azana kisi te batala likabo eza kati na mutu parce que likabo ya Maman Esther na likabo na nga nde kutani nga liboso na bandaki na église alisala ti lelo pe na kenda toujours kotala bango lundi lelo na sisi dimanche awa lundi na okepe na lisala okaboela bango biloko na bandaki na lisala et puis na monaki na lisala vision ezalaki lokwa carré ezalaki ka ba mama ka ya lisala yo lingi pas sanga ezali parce que au profiter da ora Maman Esther to ndenge nini. Et puis pas Maman Esther parce qu'elle a profité que ça qui vision parce que Bible ezoloba l'obéissance vaut le sacrifice nazaki na obéissance na vision oyo nzamba pesa kinga kena keneko na yeba Maman Esther te donc vision nzamba pesa kinga na kene pe kokutana na ba mama oyo bazo sangana auti catholique protestant et puis oyo bazo sangisa ba église nyonso limsana a équipara la moté hein a équipara te na nzela ya mama la voix kotuna ye et puis alakisinga Maman Esther yango pe na sepeli na vision ya Maman Esther awa Maman Esther asangisaka uta catholique protestant pe via longo église nyonso donc na moni vision ya Maman Esther na oyanga ekutani tangu na expliquer ye alobi en tout cas ezata na yo toza na vision moko yango na soki boza na vision moko te boko otambola esika moko te. Mbote mama mbote papa yango likanzo zongo wapi vision nzambe nde apesaka yango wana esalami bongo
bongo osangisa parce que on a souvent ceux qui a monté dans l'église on a kaka église on a mais yo osangisi ba mpe missioni ba protestant ba kimbangu so bazali awa pour ni osangisi on est na isika moko liboso ngape naza moko ya fait pas konza malam na bandaki na fait pas konza malam depuis 88 teto komi na 2005 nzambe alobi likabo ezali pona église te ezali pona monde entier yango no moni to sangisi bato nyonso ezala ba mindele ezala bato mwindo bikolo nyonso église nyonso po to yeba ete libondeli malamu o tata nzambe asepelaka na yango ezali kotala ba veuve na ba orphelin na pasi na bango kotika masumu na meser secret ani parce que na esanga ebangi sanga ndiko secret au côté bisimba simbate vraiment parce que na mona ngo suspect secret ani vraiment nzambe nde apesaka nzambe nde asalaka soki ozali kosalela nzambe komona luboko na nzambe awa biso topesaka tokoyaka na biso nzambe azali kokenda kobakisa mukanda na nzambe elobi ete lero ozali kopesa mobola ozali kodefisa nzambe biloko tango na pasi belela ye ya kopesa yo yango kasi pona biso penza tozoluka nde bomoi na seko ata soki obondelaka mais soki oyebi kosala misala ya mawa te mosala na yo ezali pamba. Maman, si vous avez fait émission Mobimba, passons au bébé, on a demandé papa Roger Mbote papa. Il faut faire ça ça. Na Suisse na ende Mobimba na ça. Na tukuti na maman to esika maman Esther na kata kas. Kokabwango ibande mukolo nini kokabango papa kamba moko mokabila babola ba orphelin ba veuve kokabila mbala moko dikamusi idée on est aux ngondengeni. Merci pour nous motuna au sokopesa ko tuna ngai mais auto c'est cause moko juste li biblique donc c'est la Jacques 1 verset de l'Bible que la religion pure santage devant Dieu consiste à visiter et à aider les veuves donc auto c'est li cause moko ya nzambe elle musanze elle œuvre nzambe auto c'est ya bisote yo be passer na li serviteur de Dieu ah voilà bongo sikoyo awa moni ba orphelin ya kasi awa oui, mais il connaît papa Roger. Kaka suki kaka mbala musu ko pesa sute. Kaka na kasi kaka. Non, tout d'abord monsieur doit aller ba représentant ya casse na Suisse. Tu vois ba missionnaire na Suisse. Moi sangai as présidente, quand vice-président, tu es coordinateur à casse na Suisse. Donc tu es une association elle est dirigée par bus doit être membre du comité, tu es travailler ensemble. Donc soki tout d'abord on a casse wa biso après tout le monde ba ofele musu ali na libanda tokosuka bango pe tokoboya te moi mutu atuni yo mama madame na yo oui femme na ngai est-ce que ça kazuwa te na ndenge ta musu ake ko bondela ye ya kisasa ye moko boyo kana ndenge nini non elle vision ta pesi biso hein to travailler toujours en confiance ezali oui, confiance fidélité obéissance nzambe ali awa après to kende wapi tout le monde est sur la Selembao na centre social mongali kuna ko tala suba bon fele ba kuna bo feline to suko sunga bango to mona ngo à travers ya internet pour na mboka Suisse to mona ke moi c'est mené ba kina yo boy ko tala ba veuve wana tant de tel ngo interpeller biso ya ngeti mususu lelo to kende kuna to kutana bango to sona bango to mona bango to pesa bango pe oyo to toye nango mak vision za nini parce que wana vision mona na moni. Est-ce que vous avez un projet un jour au sein de mon parce que barofé bazaka te bazana et bien ma beni bien ma beni mambo ba bitumba est wana est que juste moi maman to na papa Roger to kenda binu na est parce que kuna c'est plus pur c'est plus pur ngana kenda kuna na biso avec maman moko maman Jos na tangisa ma misu. Maman c'est très moi mais j'ai pleuré en voyant ba orphelin na est kuna un message ba na yo passer à est que maman toi papa Roger ta musu a cancela bango. Ouais, merci pour la question. En tout cas pour na bana est ma musu maman Esther a ebisa ki biso ceux qui to sali ba cotisation ba tinda la bango pe quelque chose. Un jour Dieu voulant pourquoi pas na royi pe ko se déplacer pour na okende. Mais tu as ko sala likambo wana ko tindela bango même quelque chose totala ouais totala loko tuninga question rappeler ngai comme ça na eu bonne note tu as ko sala quelque chose pona même pas ko kende nanu mais ko tindela bango ata quelque chose
Mais il dit que maman Esther a quelque chose à casse. Ninga na sepela va to kende parce que kotinda c'est rien mais au moins au palper au moins kita musu bato bazakuna ba orphelin ba veuve oyo ba kufa kuna ba kufisa mibali oyo ba rebelle musu na episode de formation au moins mwana moko boya bike au mwana oyo papa ali mwana ya rebelle abon mobali na ngai mais maman kokate je crois kokate komona ba image wana batoro komona bango na peut pourquoi na monate parce que ceux qui nzambe eza volonté ya nzambe pona okende kuna pourquoi pas ngana ko ikoloba l'homme propose Dieu dispose donc tout tika volonté ya nzambe salama ceux qui pona okende kuna pourquoi pas maman Gypsy okwa vraiment yo à partir de Goma maman Anto aza femme de parole et côté na motema ndenga yoki wana Merci. Moyen. Mbote. Comment on est? Boire à Dieu. Au côté wa yozana. Naza en fait là. Au côté. On a costé. Mais tu côté na pas maman Esther na gasa wa. Bo fanda kawa. Tena ya rande goya. Vous avez offert son nom? Mais ça ndenge maman Antoine papa Roger pesa bino moi secret na maloso. Et ça bino ndenge nini? Et ça biso bien magaspo. Bakoko basunga biso na famille. Yango tant aussi wete spécial merci par maman vous. Tout le monde dit mbote papa. Mbote. Yebe orphelin? Tenga ya maman kufa. Ah, tout le monde a papa maman Esther na Katagas. Papa Roger na maman Anto
Écoutez, moi, à Kaboul, moi, et donc, c'est bien. Et ça, c'est moi bien, vraiment, voilà. Ngabe orphelin, pesa ngabe orphelin. Ngabe pas bande ko bali misa ngabe orphelin. On monte bien. Et pas na gaz pas maman espère, maman espère en tout cas. Bolingo zali. Bon sikoyo, bosambela kapela. Bosambela ka. Bosambela ya solo va bosambela solo. Bosambela ya solo. Nyoso bosambela ka. Nyoso bosambela ka. Bine boyemba ka. Bosobatemba. Boyemba nonze mona yo kana no ya solo ke. Ba bino les petits banane. Les amis de Jésus. Les amis de Jésus. Tu regardes nonze mokto kana. Obatela kanga tango nyonso mosusu jalite bobele yo nzambe na mipesi nyonso tata nzambe na yebi yolingakanga molimo na nzambe na yebi yosungakanga na zange kolia na yebi yosungakanga molimo na nzambe na yebi yolingakanga tena tango ya pasi yebi yolingakanga molimo na nzambe na yebi yosungakanga tango ya pasi na yebi yosungakanga kumama na yo libela papa molimo na nzambe kumama na yo libela Papa na moni zo yembisa bango yo nani? Nga naza encadreur na bango. Encadreur wala mbongo ebele hein? Te na ngolo nzambe mbongo eza te na ngolo nzambe ka tozobunda na lisungi pe ya mama na biso Esther nde tozobunda. Merci maman. Ah voilà, nga se azwa ke déjà. Likanso no yutaki wapi pour ça orphelinat? Bon, likanisi oyo tozaki na nzela ya mama na nga Esther Choka. Tosunga to batela bana parce que totangaki na Jacques 1:27 sur la vraie religion. Vraie religion eza kimbangi c'était eza islam te eza christianisme te mais vraie religion ezali côté la ba orphelin côté la ba veuve na passe na bango et puis ko boya komi bebisa na bosoto ya mokili nde tozwaki ide wana ya kosangisa bana ko batela bango ko lakisa bango bonzambe po ba beba te na bosoto ya mokili. C'est ça le problème. En tout cas Sandra Bumba Carly Bumba Mingambo Carly Bumba Oson Bumba, Person Bumba, Anison Bumba, Tala Makanisi Aboye. Mais ça, la condamnée, tango ozakana bango, tango selo koleza la kate, bazoko bela, bazoko kufa. Et ce kufa déjà na kati ya orphelin. Na kufisa et ça l'a pas si makashi. Ozakana sungi ndenge. Ah, les sungi ça vraiment tout ça maman magaze ali mais charge nous se zonga na mutuna ya ipa total ba veuve, ipa tala pe biso koto donc ils a vraiment pas ces amakashi difficile. À travers le monde balandayo, à travers le monde bandeko biso ba image yo kosunga biso et sunga parce que maman to na papa Roger batala ki image na maman na biso Florence Bandu image yo interpellé bino. Eza biblique kosunga ba veuve, ba orphelin, eza lipamboli. Adresse ezali? Adresse ezali toza na Farati 118 na Kasavubu. Toza wana juste pour nous encadrer bana yo parce que nga na bandi musala nzambe banda bo mwana na âge à 2 ans et 4 mois. Totang Bible linga na âge à 3 ans en français na âge à 6 ans na jimo na nga Abednego. Donc toza initiative wana ya encadrer bana ko lakisa bango nzela na nzambe parce que biolobi na mikona suka na ko sopa molimo liko na nzoto nyonso. Bana bino ya mikie ya mikolo bakosakola siko totali diable a profiter avant molimo na nzambe kita asopi molimo kindoki kuluna moyibi liko na bana bazala kati na fosa na bazate te bana wana bazalaki mais na olongi bango te nzambe na nganda longi bango da bakoti na ligne eza na bana bazo te ya bana bazo modérer awa bazali donc souci na biso bazo modérer bana o bazali awa bazo modérer bazala kati biso bazali ba modérer benga biso moko parce que boy benga biso moko tota balanda biso vraiment que ezali kabo ya nzambe benga moko a modérer biso kazara pembena voilà yaka mama vraiment tota la soki bakosi biso parce que makambo orphelinat ekomi business simanango
kokosa ba donateur mais tomoni ayembi kitoko na sala maman to na papa Roger mwana mungonga en avenir voilà mbote maman pourquoi modérer moké Oui, pas de problème. Voilà. Seigneur. Oui, tokende kosenga mawa na nzambe likola bavina biso, tokende kosenga mawa na nzambe likola betine na biso po enda batel biso sans le savoir ebele bakufi ebele ba obenga bibembe na morgue kasi nzambe wana na bolingo na ya batelinga ina yo ebele tolamuki na bango ba bimika wepo bake na nzela na bakati prince bakufi yango toke kosenga mawa na nzambe. Seigneur Père de gloire to pambolio na moma oyo nzamba lola totiki dimanche leo na salo boko na posili kopesa biso makasi nzambe ebele to lamuki na bango basili kokoma ta ngonga oyo te nzambe ebele babimaki kaka babeti libakubwe basili kokweya kasi na bolingo na osili kobatela nga na baninga na nga na mama na Esther na mama na biso baye kokuta biso ana salo boko na yo yango na sili kopesa yo merci po batelaki biso bateli yanga liboto bateli koko na nga bateli beti na nga na bandeki berzame na nga na kimia ni la silisi yango na pesi yo merci tokende kosenga Saint-Esprit azwa contrôle na bavi na biso Saint-Esprit a diriger biso na ba classe règne nzambe e banda ko régner na bavi na biso toke kosenga règne nzambe banda ko régner tout na libota na biso sans le savoir nzambe wana ndaka a régner kati na bavi na biso au nom de notre Seigneur mobimba na ye akas na mama Anto na papa Roger kuna na Suisse nde bazali ko représenter akasi kuna ezali te ke ye azolanda te ye aza na kati ya vision na Monique papa Roger mama sa lobinyo so na moni ebike nga mama limisa muke bongo nga na ko membre te papa nga kuti yoko mi membre na biso ya presse maboko en tout cas voilà en tout cas vraiment maman Tom merci papa Roger moni tala et tumba tous bundaka nango to kimaka lelo la sepele mingi na sa témoignage na ngai tamusu lelo tamusu ndasa mabe mais maman to papa Roger ba meminga na kata kasi ba bombe ngawa moi sata zwanga ezate maboko tozaka kala kati ya kasi tomoni susu à part ba fele tomoni maman to asimbi bilamba ba mapapa et utika kaka yo moko ye nango to ndenge nini. Merci pour la question. Nga moko na ye nango mais eza te ke ngai moko mutu na pesi. Eza vision o nga naza nango na memi kuna na mikili na poto na Suisse. Et puis na partager na bandeko baza autour nanga na bike toza okende kotala ba veuve na ba orphelin. O moté me touché pour na kopesa eloko. Donc na remercier d'abord sœur nanga Brigitte. Moi si à papa et maman na Jérémie et puis na remercier lisusu maman Perpétue na batu o nous tout ba pesa nga biloko sœur nangé génie batu ba pesi nga biloko baza sœur Eugénie sœur Brigitte de ba pesa nga biloko ndambu peto rozwa to pesa na selemba ndambu peto memi a donc nzamba pambola bango parce que bazaki touché po kolela ya ba veuve na ba orphelin religion o libonde lia malamu o nzamba yo kaka ko aider ba veuve na ba orphelin ezana batu musu tango nga nazoloba bazomona lokwa biloko na ozwa na pesa bandeko nanga jamais nga nazozwine na sama bele. Voilà moni maman Anto na papa Roger ba kotinika mwa biloko awa ya pesi pesa million ndenge nini. To sepeli mingi po ete nzamba koti bango na kati na mitema na bango bakanisi bana na biso bakanisi biso moko yango toza ko sepela na cadeau oyo ba memeli biso.
congodialogue.com. congodialogue.com. Ivalopesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Ivalopesanga Francine Ngembe.